Si réellement, Gibson a été, comment benga ki bourreau? Akendo lele pas bourreau, tala kutu général boye. Non, Gibson a beti mabe. Eza li solo, ngana finga kiete, mais façon yake nango, hein? Ce qui y a là kofin tabatenga na kobeta li solo anande. Ba misem subaki na kati ya quartier la te ba porta na bango implicité. Parce que influenté Gibson butu kondolo. Na kati ya quartier la te influenté. Bible ya ka ke po ba chaki kombo Bible na kati yango ba balandango po ba Bible na histoire. À part nde ba jibe ba misaka ba fait de l'amour ba la kelele. Fallait ene loko moko na minute waza la seul musicien qui soka bimisi 10 chansons. Na 10 chansons no ka bat ba consommer tam sous 9 et demi moko bat ba tâtonner la conjoncture a lelo ya eza facilité awa lelo héritier tanga koma rocha libaya ako moloba na par na e po ye pa leader na orchestre na e bino boloba nini ke héritier o manqué ye pona ye az ancien mais batelema podium moko ba yembe sika moko mais ye siko tanga o manqué mutoyo asala ye pona koya na ye na wenge bisoto mona na institut salongo tia uti na rumba de jeunes itala iloko wana dessin set mu pepe wana lelo na ba fete komi bacha ex nzembo madilu ya kala batutu ba obina ka ba fula o bacha nzembo achwa mauvais voloka kala mututo obina kaka afula bacha ba yuda di Congo mututo obina afula donc aza mutu mo lelo o ka vraiment que lelo biso tuto comme na mulongo ye liboso biso na sima Gibson yo ya quartier la to kutabiso okuta biso ba edi badi ata balenzambe okuta biso na quartier la te oke nanga bonte Gibson yo a grand chanteur te de Gibson foye bango ke ngana petit note oyebi age nanga te zambala liboso pe mbala suka na okebisa yo kipoto bienden kipoto ngope bando kende lo malongo la tarate et après erozala nani alors faut te soutenir ye pour naza congolais oya olonga de Kinshasa a aucun beta directement dans le stade de France. C'est ça que à Kola na France bona beauté. On a besoin de Gibson. Quand on a Kola na banda loin, tu as bien formé. Gibson faut ça ramène moins respect. Ay bossa ni tangoya à côté na katia quartier la. Tola ta bot mora songe fana. Ba image a bot wana na mona ngo mingi na batombola na Gambia. Bato ba comprendre ki mambo falite. Ba comme ko comprendre. Lelo monité biso nyonso na ba l'autre là. To comme ko zonga na mulongo. Muté ya mona kisasa te. Biso ne ba na kisasa. Yazamona kisasa te amona kisasa te avena to boyite ke ba vena bazwaka na bango vi ba vena maramuto ke na bien mais ye a solo nanga mabe modele na yo ya libala ya lokuta nzambe sana nanga boyete frère nyoso wana pona yo oyemba loka mimile bien vonga e façon na oyemba na mobala yemba ka bongo so tali concert ya Abidjan o babeta na Abidjan so ki fera matina podium mona ka fere Mpela Adolphe Wer Ferré to yebi na wenge 4x4 bazuye soutien na numéro 1 na wenge 4x4 et aki Weranson Vincent azavi moko asali quand même trop na wenge Mpela aza ba petit à Vincent Mpela ta kenda jamais rotika yo ki a manqué Wera ou bien manqué JB jamais à Korosalang jamais l'autre là côté na bangoana na kosa na analyse vraiment te mais et le retour senga kaka faut respect za la pa bayaya obi René Sotso Pembe les lois en actualité ko le Gibson ana kombo le Gibson so tembe tota musa micro baladeur na bana mike bien mikolo na nzela bato bele ba robinsa album a robinsa tam sou di chanson atanzembo mo yo kanite dimension fali ya na musique yaya ceux qui vont manquer 20 de respect, c'est-à-dire zaye moko faire muto permettre bango baloba bana faire soka bendi histoire ayebi ki auti na 4x4 wenge a rosa na ba décor na bongo pa 20 te. Bonjour fidèles internautes, voilà, ma joie est celle d'être là une fois de plus dans vos cadres, donc je suis là pour vous servir. Face à Jet Li, vous ramène Général. Général, ce garçon qui a été autrefois auprès de Alain Pella, il évolue avec Alain Pella, accompagné justement le plus souvent de René Château. Donc c'est grand culturel parce que je dirais que Général maîtrise
la musique, il maîtrise ses milieux. Donc, il était autrefois dans Wenge BCBG 4x4 tout terrain. On l'a retrouvé aussi après la dislocation auprès de Alain Pelaye. Donc, il était là au four et au moulin. Donc, c'est avec lui qu'on va essayer justement de partager ces grands moments. Il est déjà là, il est dans nos murs. Donc, voilà. Bonjour, Général. Bonjour, frère. Bonjour. Kimi Ali. Kimi Ali Makasi. Makasi Kimi Alate, Ngam Narapemena, l'homme de l'année. Honorable Séraphin Bongo, na président d'homme, moi la propre Mukolo, Kimi Ozala Tende. Ah, président d'homme. Président d'homme, toujours na ba fiston bochwale, ba fiston coloqué, Kimi Zali. Donc, Kimi Ali, ba Moïse Kamboudi, ba Depso Matuku, Kimi a vraiment Zali. Voilà, j'en profite pour les saluer. Dominique Litanda Dom, donc Motomoko bien. Je n'oublie pas Yateo Zambrota, donc le Semeki de quelqu'un. JR Eb Daniel, il y a Ornella Moussa, pourquoi pas Yagi Noël Ngoya. Général Tozanayo, Lelo, Nabengisakiyo, parce que voilà, Ozamoko. Il y a un garçon oyo bamona ascension ya wenge viekis ne plus oyambaki na nsangwa ndenge nini koyoka sango ya kulut na biso botakis vraiment eza mawa trop viekis ayaki vie moko ayaki très social ayaki vie ata yoki na problème akoko silika mais silikaka vraiment te après akobenda yo apesi yo conseil ay vrai vie mo vraiment na ebité quoi liwana ye na ebike famille wenge mobimba toza na mawa mbutakisi na kopesi nan mes condoléances na famille na ye na pesi pe mes condoléances pas ya bana na ye donc biso wenge to na matanga donc to kufeli na minute yo toza na matanga ti to kokunda mbutakisi nde to komi libre na minute tous en matanga biso tous a union fait la force to sangana poto le lambutakis pour na salagi entre wenge 4x4 BCBG pour na biso nyoso tout donc azapma kuluto ya biso atiki biso vraiment donc nzambe moka ebi moli moné pe manakimia quoi. Cisco qui tenge ayambaki nouvelle oyo vraiment et Sika Zali il partage la douleur oyo wenge et Koutani Nango, c'est pourquoi il a vraiment tenu à ce que n'a communiqué dans ce sens-là. Donc bateau nyoso baebi Cisco qui tenge na milieu ya wenge tout comme na milieu ya musique donc Cisco qui tenge partage cette grande douleur oyo et Simbi wenge musique BCBG 4x4 tout terrain na wenge BCBG. Moi, témoignage, ils illustre disparu. Ils ont quand même autofandagi nae. Et logo moko boy o vie qui sa salatan ou bozalaki nae o etikala gravé na mémoire na yo. Bon, au moni vie qui vraiment là il vie moko anda olinga buzoba te. Buzoba vraiment et pas vie qui sanda olinga te. Vie buzoba au mona akoko simbo même na bilamba. Ako simbo même na bilamba vie alinga buzoba te mais zaki vie moko abandaki toujours kolukaka kimia na katika cha bato. Akoko silika mais suka akoluka kaka kimia donc nana témoignage on a coupé ça le soute pour via za suna bisoté malgré que tous ana day ezana ba boss o basungaka batu makambo day eloko ya bango eloko ba boss ba Cisco kitenge ba honorable Séraphin Bongo Dominique Litanda mona popia mukolo ba fiston bochwale ba Moïse Kamboudi ba Debs petit Lamine Jamal Michel Kamboudi petit wana zo matanga o iza loko ya ye matanga iza ye zaka ya wingete eza même ya biso tu ba misi ya Congo président Fali matanga iza loko ya ye edi badiata matanga iza loko ya ye donc matanga mutu tout to la vie qui si biso tu pona ki déjà vieux ya biso nyoso tu biso tout to sangana po to le lambute ko zala bien biso tout to sangana po to le lambuta et ko zala bien. Mais voilà quand même général Nayambakio parce qu'on devrait parler musique. Dernièrement on a sorti médiatique moko et pas Moutalika sous et c'est quand même pu exploser qui intervention malam à travers cette émission parce que à travers Liboke ezagama kamoro solo la parcours et puis voilà Nalanda Kiango c'était vraiment une émission enrichie na ba réalité o eleka o meka qui ko évoquer moi ba réalité belé o eleka. Mais entre autres causes, réalité, moko meka ko simbanga. Gibson a même la Kofi Ntaba. Mais Makambwango, on dirait ça fait polémique. Lelo na poto. Qu'est-ce qui vous a poussé
ya robeta histoire ngo ya taba oyo Gibson amemelaka Kofi et puis mopa wa repoussa ki taba wana. Bon frère, merci. Omoni ezalaki émission liboke ali makambo yo yebi okoko beta oyo yebi te ko beta te. Ngana beta ki lisolo ya ntaba. Ezalaki lisolo. Ya ete na finga ki Gibson na lobaki boye na boete. Na moni mbala mo Gibson aleki na ba émission. Gibson abani na koloba général wana na yebi yete. Na tikala pe ko yeba yete. Si réellement Gibson a yeba ngaite, comment benga ki boro? Akendo lele pas boro tala kutu général boye. Non, Gibson a beti mabe. Ezali solo ngana finga ki yete, mais façon yake nango hein. Ce qui y a ayela ikofin tabatenga na kobeta li solo anande. Donc ce que te ye ayebi tabana yaki nango ezaki na misala mabe. Hein? Comment yolika monta boko silika boy. En plus ngana expliquer Gibson. Gibson ngai na botam na bandal ni grandi à bandal. Na vraiment moi na bandal. Naza guerrier na bunda guerre ifondo. Tant sundo ke na ngali kolo na ko ke na bongote. Gibson yo ya quartier la to kutabiso. Okuta biso ba Gibson be libadiata ba lenzambe okuta biso na quartier la te. O ke na bongote. Gibson yo a grand chanteur te. Gibson tam souvia zona ba image ya ba mimilei ba vie na biso ba niboma. Mais pourquoi kolo ba ke via zona image ya mimilei? Mais ba yemba trop album ya Kofi ya ba niboma. Ba niboma siko ba voana tango via o lukanga bi apecho ça va voir le roi ba mimilei ba niboma na zoaye. Gibson a grand chanteur te. Gibson man oh na ebisio man histoire ma ya bien. Gibson a grand chanteur te. Oh et bon Gibson a grand chanteur. Gibson a grand chanteur te un petit chanteur. So, et là, on est ici Gibson derrière la déclaration. D'après quand on a bête histoire en tabac. Quand on a bête histoire en tabac, les qui émission moro bona refoula ngo pété ou bien bona boité les qui émission moro a comme koloba yebinga te bon ngana na besoin na ba Gibson. Quand on a kola na bandal on a bien formé. E bana wenge maura ou bandal o président Aigle fali poupa lo bara vraiment bandal donc sota bana bandal o ka bandal. Nga lenga Gibson non na golingeta ko ke nga pe bongo même ba vient nga papsoniser bongo ba bien ba vient nga richman ba yebiango ba Cisco kitenge le boss na pesi mbote ba yebiango a ko ke nga bongo te eh frère Gibson faza ramé moi respect ay bossa ni tango ya e papa edi badiata luke edi badiata a côté na kata quartier la tola ta ba bot wana na misuna yo ba bot mo ka songe boy ba bot mo ka songe fana ba image a bot wana na mona ngo mingi na ba tombola na Gambia. Mais période on a peut-être Santiago zaro sala succès. Santiago il est Santiago wana ba Santiago to comme ba mokoto eh boniko en tout cas ba musicien bo na makambu na bato ba na entourage na bino wana mogodo wana ba mokoto te mogodo boni to ken to solo la bien so to bito bimisa ba mio to kolesika moko Gibson a bimisela nga mio ape on a l'histoire vraie mais pas na passé na wa il pas mona kisasa muté ya mona kisasa te biso ne bana kisasa ya za mona kisasa te ya mona kisasa te avena to boyite ke ba vena bazwaka na bango vi ba vena mara mutu ke na bien mais ya solo na nga mabe bon na esika o ya kolela wana na koyoka yo koloba na yo na esika ya kolela peut-être que pe azaki na milieu na moko distinct voilà ya biso to a quartier la tava Gibson biso to ba pire petit rambo Gibson na go solo na nga bongo te Gibson na ya quartier la takuta biso quartier la tebe ba concert ba 33 et ba Castel Bir et pas mais c'est Porto ye Gibson na batu bakolo bakane ba histoire ba quartier la te ba Suzuki ba Blanchard ba Feli Tyson ba professeur Adidas ba chef Alaji Gibson bakolo ba histoire quartier la tete hein akolo ba histoire quartier la tete akolo ba yebinga tenga na ko kena Gibson na tant yo tunaki question na ozaki animé na sentiment nini bendi non eza ba histoire tout ça ko beta ba histoire si réellement a sepeleki na histoire on a beta quitté a robenga na kuzu en général tala boyna en plus de Gibson foye bango ke ngana petit noté oyebi age na ngate za mbala liboso pe mbala suka na okebisa yo oyebi age na ngate oyebi age na ngate oui a robenga nga petit jamais pona biso nde to za to sto komi dana ba katikati ya siècle donc Gibson a robenga nga petit ngana petit na été donc ils appellent mbala liboso pe mbala suka robenga nga petit donc façon nda réagir wana et le façon diminuer nga na ebiete boina bo ki poto bien den
Qui peut on peut bando qui ne l'aura malongola tarate. Oui, na lobby na ye. Et comme si maman. Na lobby na ye, na za très, na za. Obiso to lingara mingi to kenena. Frère. En fait, jusque là, bon, nazo. Frère, na za très fâché. Na za très fâché. Arobe nganga petite. Même vient nga fisto bochwale. Même nanga Dominique litanda mwana popia mukolo. Même Debso Matuku Moïse Kamboudi baza contacté. Fiston coloqué aux Olanda Makambo. Zapatero ayebiango, Zapatero ayebiango ebi quand même général un grand monsieur. Gibson Roke nanga bongote. Bon, mais quand on kobete la biso li solo, ndenge bozalaka pona moni yo, kei vraiment mobimba. Ndenge bozalaka na quartier latin wana, makambo yalaka ndenge ni ntango ba fali bazalaka ba buro bazali, ba Gibson pe bazali. Na quartier latin de tozala ki yo biso toaki na biso ba bureau. Yo katima ke devant bourreau azana sam azana fali azana Gibson akoloba ba champion du monde azana akoloba akoloba te aloba ndenge nini nini opekisa loba po epazaki musicien non azai musicien membre effectif na kata a musicien ezana ba musicien bazaki ba influent na ba o baza influenté yaki ne musicien ka normal ba musicien msubaki na kati ya quartier la te ba porta na ba implicité azaki influenté Gibson Kondolo na kati ya quartier la te ka influenté atika ozwa ta poste mota ta titre mota na kati ya quartier la ta influenté aki influenté aki ne ka musicien simple ba musicien msupe ba na ba quartier la te ba paparazzi yebi bana matadi paparazzi ba imona matadi alika na quartier la te yebi est-ce que bi ke ba chef à l'âge pe ba na ba quartier la te mais il quand même parvenu qui se distinguer tout le monde ba biblia a distinguer na nini Biblia yo kanzembo te. Biblia ka ke po ba chaki kombo Biblia na kati yango ba dwala ndango po ba Biblia na histoire. Yebsanga nzembo wana ya crochet pe sala succès ni na mboko ezwa titre nini. Oyo yebi o chango lokona ba kokoko na ba calvaire. To kene histoire vrai ko to solo la pembeti. Mais mutu quand même atika quand même ba empreinte ezali. Ya wana ba prince. Bato batika ba prince bali. Modele na yo ya libala ya lokuta nzambe na nanga boyete frère nyoso wana pona yo oyemba loka mimile bien vonga e façon na oyemba na mobala yemba ka bongo wana loka ba vonga eti o rappeler nga ba vonga e ba mukangi des façon oyemba na yaya fokali kitoko boyenga kutu na kangango pardon yaya wana ba vonga e yembela basi wana yembela basi vraiment na gina colère ma be façon akenda ina nga ya roke na nga bongote nga na beta histoire soga mona ya sepela ina ngote il fallait benga nga na kuzwa solo na ngai façon akena ngo ya ngo moninga pe na kena ibongo même ces mecs qui na na moduga pekisinga bi général te kolobate bona bona même vient nga di badia ta pekisinga mais na eko talisa Gibson na ko benga nga petite a roke na nga bongote Gibson na grand chanteur na mbokote. On comprend, n'a expliqué ma vraie à grand chanteur te na pesimbote n'a pas fiston coloqué na pesimbote pas honorable Séraphin bon na pesimbote et pas un maître bourgeois vient nga papson is bon richman en sur le sel na pesimbote et pas Cheryl na Irlande donc a roke na bonté na pasteur pas dumpet na pesimbote a roke na bonté Gibson fou vraiment aux en respect à battu ko kanzara poto et a danser te poto za ngo danser mais na bato bakenda pe poto simba pona bango pona me simbelote o comprendre faut amana moi respect ya bato pona yezo simbelete et simbelete yebsanga disque ni banda ngenda poto sala succès banda longa ka quartier la te banda longa quartier la te banda longa quartier disque ni o ya sala et simba tout ça histoire vraie tout ça histoire vraie na yeko dénigrer de mais na lo baba réalité mais aza quand même qu'on s'en sortir papa ba betaka ba production na bango na ba kolwezi très prochainement awa ba rozala na Londres banini mais comment tu peux dire abeta production na nani yebsanga image ya Gibson mais ba sala linganga na nani na c'est justement ya coordination ya kulutu na biso Sam nani te président Sam ko tshaka ina buzo bana te na lobby que il aza compétitif présent retrouvé sur scène au moni présent Sam yeb Gibson na ebiti tango oye pas Sam afandi libanda ndako après soit longue pas Sam aye pas bedi badia ta olela bacha apui akota quartier la te ako kende bongo te akota biso na quartier la te biso toza bana rambo toza ibana quartier la te Gibson na kokena biso bongo te mais lelo pas à combo général il faudrait qu'on se le dise mutako linga te quand même au descendre image ya combo oyazali c'est quand même Gibson obi René Sotso Pembe lelo ana actualité ko le Gibson ana combo le Gibson
so tembe to tamusa micro baladere na bana mike bien mikolo na nzela ba oyebi so tamusu ba ibagez ma wete ba bana Gibson ba ebiete bato bayebi Gibson ka bato bayebi ka musicien mo ya na quartier la telle kana quartier la telle mais que otika ba print de Gibson na sala ngote atika ngote même ba mamla lo ba vina nga Papson disait bon ba yebi yango ba papito mbala les records de l'année ba yebi yango Gibson a un grand musicien même ba Jassi Kebi ba yebi yango même vient un Roger Kebi aux États-Unis ayebi mambo na loba un grand chanteur t'es fou quand même azana moi respect quoi ayeba façon ni ya go solo la na bato mikolo bato ba ofanda ba raisonner makambuke to sala ba kaliki to sala be fort to zana Stade de France Gibson na la so ba actualité moko boye ba actualité mo ezanga tini ezana sens te et na sens te ba calcula ba te comité luka ba mbongo to sala be fort to zana na Stade de France concert Fally Ipupa au Stade de France général, est-ce qu'il est temps pour Fally Ipupa kende Stade de France? Nabia ndeko nanga mobali omoni makambo ya Fally eza makambo moko vraiment mama Nzambe eza mama Nzambe omoni biso to mona ba témoignage ya Fally tanga na quartier la tanda bisa frère na Bourreau un jour biso to robeta ba concert a minene to sala ba succès na mboko mais Nzambe vraiment akokisa posana e oya loba ekokisama donc Stade de France ya Fally ezali biso tout ba congolais to simbana to fungola mutema te pour déjà Nzambe sa fungolela e mutema to simbana to soutenir Fally Ipupa Stade de France eza pona lokumu ya biso ba congolais omoni loko Fally au sala na yebite et après bon Nzambe sala ba grâce na batu nyonso tout mais et après erozala nani alors faut te soutenir ye pona za congolais oya olonga de Kinshasa a okendo beta directement na Stade de France ezate ke akola na France bona bote auti de bandal mwana mamelo na Saint-Jean mwana Saint-Jean donc de Saint-Jean jusqu'à Paris a beta na Stade de France donc toute tendance confondue ozala mungala muswahili muluba mukongo mutabandundu biso tout tozala derrière Fally to soutenir ye to pesa chance Stade n'est un récit total na ebi équipe na eto a travailler ka et vous a récit total so che di badia ta che fisto coloqué o che di lasso o che ba faire gagner o che ba be 50 balondo en tout cas et vous a récit total ezala ba maman ezala bana mike toute tendance confondue mukolo baloba go donc biso tout aux ala derrière Fally yo motoleka na quartier latin yo oyo mona succès ya Borompela na quartier latin yo pe omona passage ya Fally Ipupa na kati ya quartier latin lelo tango omona ka Fally en plein succès et bourroté au milieu de la ranine bon et là on a rolo ba frère nanga omoni Nzambe ya biso ayeba commencer la grâce na mutu na kolo ba gelelo Fally simbi bourreau a otatoni bourreau ki na politique Nzambe boko za lelo boyebi yango lobi na bino boye bangote lobi na biso mutaye ba Nzambe donc c'est-à-dire que Nzambe ayebaki comment bako évoluer ensemble un certain moment ekozala boye donc na mona nga eza normal eza mama mokili Fally azande kona biso to soutenir ye to soutenir ye déjà à 100% malgré que ba problème ezalaka nango ya mike ye kuta lobaka boye ye kuta salaki boye wana ya le passé akoma déjà papa ya bana nyonso tout azana motema kolimbisa to soutenir ye to chaka mamuté ke pona Fally azalaki na bourreau azalaki boye te biloko wana ipana biso vraiment ele karaté biloko wana to bosanango to talande vision na biso to soutenir ndesco Stade de France na le 18 octobre to ke soutenir fait na biso ngia mawe ranson donc eloko to koloba yango wana quoi voilà eloko na sepeli nango eza que na meki ko comprendre que vous parvenir quand même que garder l'Ibotawana parce que je vous entends parler que beaucoup soutenir et puis vous soutenira déjà Ndekonabino Oeza Fally Ipupa mais yo moko kota la Fally o yo ye baki na quartier latin na ba réalisation nyonso oyo Fally asali lelo so sobito zonga sima est-ce que tant ozako monele na quartier latin ozaki na liswa kolobaki noko oyo ako réalisaka ba biloko oyo moni lelo ngana rolo baboye si réellement Alain Nzambe et Di Badia Tabao se rappeler tout fanda quelque part na mbinzo zone tant Fally abimsi droit chemin
tant que générique naie bandi ko beta naibisaka ya lenzambe na bi décollage déjà fallait et bien na lobaka décollage naie déjà bien omoni nzambe biso to abatu nzambe ayi baralobi nzambe na makambo abongisela fallait bien tala parcours a fallu New City talent la tête quartier la tête salle orchestre naie tala évolution naie après makambo stade de France so betami au monde sous makambo mususu ekoya à part stade question ngeza tangu bilo ba ko loka na quartier latin yo loka na bureau na bato bazaoza la pembe na bureau fali pa na batu naie mais ko loka na chiba bedi ko loka na bino tant bozaro loka bozaro tale na lisu nini et puis eloko nini bozaro mone pa noko wana peut-être boloba na temps wana au moni yango lelo ekokisami erdoan na quartier la tête toi na des musiciens bari toujours soyi bazan na podium tu sens que bazan na tiraillement ya leadership et ça là qu'il fallait na bourreau justement on comprend tu sens que bourreau et moi ebi que son a hasardé côté wana fallait Arolia Blumpema. Fallait pas que son a hasardé. Côté on n'est pas bourreau, Arolia un peu succès. Mais le rôle là-bas qui bon, bali bourreau ça course à marathon. Premier arrêt toujours, Mutumoko. Azalami balete. Jamais boya toujours comme on a place comme na souka, bobi matu des premières té. Et rara Mutumo. Makambuto era mamwanzambe. Fallait agina vision na ye, agina ba idée na nzambe ayebi koma bongisaki. Makambu na ye yango moni lelo eza bongo siko tokolo ba kekan ya bedi badia tabalia bino bon koliate c'est-à-dire compétition c'est pas challenge moko boye koliate c'est-à-dire que bango et simbela bango leader na bango azaki déterminé ayebaki eloko ya lingi azalaki na vision na ye yango moni lelo récompense na bango eza bongo na vite bota marato ye bakalobi te frère nanga lobi na biso nzambe mtu ayebi yango. Donc biso côté na biso to betara bravo to ngana mitema. Tango loba ke leader na bango donc ça veut dire que Edi Badia Tatala déjà fali pour panali soit qui leader na katina no quartier latin. Mais Edi abandana fali lelote ayeba que zakati fali yango anoza toujours pembe na ye. Ayeba que zakati na ye. Edi aza mutu mo azaka déjà na ba vision ezaka avancé. Bato bayeba redite excuse-moi obeta masolo Edi Badia tabona biso to fandi ne Edi to ngana yebi Edi bien. Edi o zakati no seza bien. À utiliser yo on comprend eso ezakati na yo te jamais à utiliser te prévenir talana René soso pembe mutasala lelo fali ba banana René ba comme approche za ba idi ba diata pourquoi yeba que zakati ya René so na bendi ya ye pembe na aigle façonné René ozo succès lelo mokile mo lo bela René te likolo ya edi aigle pe déjà za mutu amonaka déjà makambu déjà ndamonaka lelo mokile mo lo bela lelo René donc nzambe emoka ebi biso toujours toza derrière bango toza na problème te toza famille en plus toi bokila lokunde fekato donc toi na problème te to soutenir bango Stade de France batu na biso to ezala bourron mpela ezala lempela bango tout ba soutenir fallait pour même le 18 octobre to soutenir Vienson pour na zavie na biso pe ya mabele to soutenir ye Clan Wenge lelo batu nyonso bazoloba mutu nyonso azoleka azoloba na lolenge ya kokiko loba mais je pense quand même qu'il y a eu des ayants droit après ba leader bampela bazaki lokwa baki ba ayant droit ya Wenge. Mais qu'est-ce qui fait que les chefs du gouvernement Poulain Oyo na ba orchestre nyonso bazako tala ke lelo soki jibazate Alain Pela cause relève. Mais apparemment on dirait que embrouille Alain Pela référence ezate azoyo kanali susute na ba début na yo on a connu génération A pe bimisa bana lelo ba évoluer pe ba bisika mususu mais Alain Pela disparu yomoko et ça la kononde. Bon tant que lo Alain Pela disparu wana olobi mabe Alain Pela bungate Alain Pela li prévenez que mon abeta ba concert na poto ba otiko produire dernièrement à Londres et pas Cisco qui tenge boss de boss otiko produire Alain Pela beta ba production kolobate ke Alain Pela bunga bientôt Siko ndazongi tolandaka news nyonso ya poto to yokaka na pese exemple ba période pardon avant continuer ba période oyo Wenge sanganaki
bango pe ba créer ki mo eloko moko boye basala ki na poto. Mikolo onde na zoyo kana Londres, il faut à se produire. Mais silence eza mingi. Na o ya proposa ki biso avant qu'il y ait fanda na cimetière ba musicien parce que poto ya cimetière ba musicien parce que non quoi fandi neka na cimetière, il ne donne plus le meilleur de lui. Toyeba ki Alain Pela, un garçon élégant, un bon danseur, un bon chanteur, mais subitement c'est le silence total. Frère, na rolo bateke Alain Pela fandi silence. Alain Pela a une préparation à l'album na énergie mokomboso. Tu as une flèche empoisonnée single mais à keka mbala mon énergie mokomboso. Bientôt l'album na na marché énergie mokomboso. Yo talara mokomboso. Soit zana zamba degra bundara. Abo énergie mokomboso azana tourner na épée bientôt orchestre na ba musicien na kishasa bazongeli ba répétition. Oyebi bazongeli ba répétition bientôt ba okende tourner mon Europe ba osala 3 mois. Musicien tant on a zara vivant que mission sili ba mission ba silara bazana bango yebani mais à chaque fois papa, ça fait combien de temps album topé satan à temps Teresa trop glissant oya terrain moté ka robi misara mutu bo mbala moko ba réalité comment na terrain et ba réalité moko yaya moko boye foye ba ndenge ni na go mibimela ndenge ni na go telemela ndenge ni na go bwa keloko na Teresa trop glissant yango mona ki Alain Pela bibo cette fois-ci na kenene énergie mukomboso yango mona énergie mukomboso bientôt eza na terrain donc toi ne loko ko lo baté toi ne loko ko vete pour Alain Pela ça prouva déjà na mboka oyo à ça prouva tozana biso na orchestre pas de problème tozana Alain Pela ouais approuvé pe biso muté attaquer leader orchestre Alain Pela biso école kasi toyebi na yebi on a biso école Alain Pela biso toyebi ba mirage toyebi ba nyonso ba miel tout ce genre toyebi ba Pela na école donc azana eloko ko forcer des likambo temps fallait imitante ayembi likambo temps moment yango skota na esko ikoki alobi aboka énergie toyebi pe vieux bourgeoisie ya depuis kala mais c'est comme munene on a via commune ngo est-ce que je suis surprenant que tu retrouver Alain Pela sur scène danse pena ndenge via kitaka aza toujours bête de scène même Dédé Bakwaye bien bien petit nanga la mine Jamal Michel Kamboudi baye bien OK aza bête de scène toujours Rosepe la frère nanga bientôt bana tourner baza au Europe na orchestre Mobimba ba Hollandaye Rosepe la vraiment na Rosepe loza sûr même album na Rosepe la à 8 ans ya ko préparer album ayebi eloko nini congolais alingi siko ayebi rumba nini congolais alingi e ba rumba bisoko beta ngoboy e beta nango na bar muto okipe ngote na sensi congolais na bilengi oyo ya komi ko luka mikolo ya lingi vieux fois il fallait zo temps ayo kananu nini congolais lingi nini libanda mboka balingi nini onga na kosala pona lelo na se retrouver bat ba yo ka rumba na ngai bato bele ba robinsa album a robinsa tam su di chanson atanzembo mo yo kanite o monya on te que perdre o bebisi énergie no na studio o bebisi mbongo na yo atanzembo no moko te bat ba yo ki yango na ko ki koloba que terrain comme glissant terrain comme glissant par rapport à nini mais obi que frère nanga réel musique ezaka musique yo yebi bosala tika ndeko nanga ba réalité eza na musique ya Congo lelo na bisio est-ce que yo karaneti ba 8e merveille na fali ya imbarana est-ce que yo karanzembo wana bien si na zorata o zorata wana banzembo wana ya o karaba jara ba rumba na donc fallait 8 mois ba donner à musique na biso à Congo à sali loro vraiment bon er mon nom peut ça vient ngai nani Jean Goubal na ko peut ses raisons Jean Goubal makambo vie Jean Goubal alobaki batu musu ba boyaki mais et ba réalité fali mazurumba na biso akena on a ba dimension moko même bébé abota milelo akoza la lali mais sora ndi o ka nzembo afali ona ndebeta ngwa mwana ma akomi ko dossier même douceur akolela biloko ebangisa ba Alain Pela yango wana ate Alain Pela azana ye vie quick énergie aye andimaka na ye baleki na ye
so il est que ça les locabi abeta toujours maboko te ale pela na komi koko te botiko chena na tanara ya ba o ba leki na ye o banani boyete mais fallait ale pela na ba fali am ko na bango ya ba 50 ya ba 10 ans te zaka ba différence amicale donc ale pela za na 4 ya génération o za na 4 ya génération mais ça quand même kulutu aza kulutu to boyite aza quand même kulutu to boyite wana mutako boyango azate parce que Alain Pela aza seul poulain oyo na kati ya ba orchestre biso ba congolais toza komona que il y a la relève ici donc quelque part toza lokola dessus non koza décidé c'est là bientôt énergie mukumbuso comprendre réalité énergie mukumbuso na ba souffle moko boy na biso eza ba souffle pamba te na biso so ezala ta 3 premières Alain Pela ozana 4 énergie mukumbu ta 3 chansons 4 chansons ekokanga wana na promettre yo je promettre ba fan parce que na zo lobelande ba fan ba consomaka ba nzembo ba fan ba kozala décité ba koyoka ngo énergie mukumbusu bientôt pe na biso yo ke date na biso Europe eza kobima ba koyeba ke ska Alain Pela kobeta ba tutu ba kozala derrière yo ba ko soutenir. Est-ce que général azo reconnaître que musique ya fali pe ko égaler ngo eza facilité ya notre lobama monabi dimension fali ya na musique ya ye moi bibo pese temps ba pesa na temps akena dimension monde onanga na ebelo na koloba te omoni na musique ya Congo kala na pese exemple kala ya gisoki sera ba 33 tours na ba 45 tours so imuta bisineti 10 chansons 7 chansons batwaroye bata sous 7 chansons bien 8 chansons ta musu nze momo bien mi balé bat na album ba ebi angote ya à part nde ba jibe ba misaka ba fait de l'amour ba la kelele fallait ene loko moko na minute aza la seul musicien qui soka bimisi 10 chansons na 10 chansons no ka bat ba consommer ta musu 9 et demi moko bat ba tâtonner la conjoncture alelo ya eza facilité mutako sauter eza facilité prévenez tala balbum otiko bima yembelanga batu musuba misa bambongo na wa pesa ba leader musuba mbongo mais banzembo ngo eyebana kutu to ka na voiture mutu mo ebeto tuna o nzembo nango o nzembo entel o na album eyo kanate mais lelo fali ata yembeli yo kozala décité nzembo na yeko yebana sur 10 chansons 9 et demi eyebana. Donc à ça quand même mutu moko lelo na niveau ngo fou vraiment ko betele maboko ko féliciter o comprendre bato ba comprendre ki mama falite ba comme ko comprendre lelo monité biso nyonso tuna ba l'autre là to comme ko zonga na mulongo to comme vraiment ko zonga na mulongo to ndo mulonga na musika ndenge ngondezane lelo biso tout na mulongo même fisson koloka yebi badila sotu ba yebi biso tout lelo tozana mulongo yagi Noël moya ozolanda makambo yo tout lelo tona mulongo na nuku tokoti mulongo te tokokota ma mulongo tokokota mulongo ba réalité comme na barumbo ya muteli no dansa mu pepe desensete obino fulima bana musique à Congo na bandelo wana na salamate. Est-ce que batuba ba comprendre que dans swana ya mupepena ya fula et betama ata et bimate officiellement donc ezada le roi danse moko bezaki nango ba délire ya fali mais lelo ezana succès ko le cadence oyo ba proposer à travers produit moko oyo ba 8 ans ko réaliser au fait kasi ndeko na ngona oloba na bitala iloko wana dessin 7 mupepe wana lelo na ba fete komi bacha ex nzembo madilu ya kala batutu ba obinaka ba fula o bacha nzembo achwa mauvais volo ka kala mututu obinaka afula bacha ba yuda di Congo mututu obina afula donc aza mutu mo lelo o ka vraiment que lelo biso tout comme na mulongo ye liboso biso na sima batu na ba comprendre ote ba comme comprendre de lokaneti batongi masuwa ya Noé ba obenga bino babi boya boko taïlien et ana mbula makase robeta bo chatembe ba comprendre ngo sima mais o ba na vision bango de ba komoya na masuwa ba komi kokota prévenir que biso moko déjà to komoya to yede na masuwa Noé to kota na masuwa Noé do ba réalité ngo na lobby général lelo oza pembeni na ngaza mwana wenge
ngana yebi histoire na mona yo toza ba jeune oza kutuna mande fouté mais na kolingo répondre ngana motema na yo ozo pena ko bango cha pembeni entre Jibe na Wera na fula wenge Jibe na Wera bazane misala makasi bango nyonso tumbale muto bombela oti baki na misala makasi so tali Vincent stratégie tout ya wenge. C'est-à-dire que les musiciens belé bayana sima ya Vincent so che ba maître Fikari bampela batebele bayana nzela ya wenge JBP a s'imposer bayana nzela ya Vincent JBP a s'imposer JB toujours ta ba idéologie JB ki nango ba Chris Cross ba Tintin baza bango mbaleona ba porta ba implice moko ba même na le makaba ba porta ba implice mo ko lo bateo Wera apporta trop kolega JB apporta trop kolega Wera wana, c'est-à-dire on a fofa na wenge so tali Wera na JB toujours na ba concert na bango kala bandola ta toujours ndenge mona bité so se rappeler bandola ta bango nyonso tu ndenge moko baza bato ba contribuer trop na orchestre wana ba sala ba effort na bango ba énergie na bango trop na orchestre wana donc eloko wana vraiment étant que mona wenge ngai eloko wana na réponse à repesa te pona ba sala ba effort bango nyonso mbale bo so che makaba so che makaba muta se pumona ki loka neti milliers de terrain wenge a se pumona so che batloka neti ba fondé batu wana ba to sakana na bango te tokolo bate OK Vincent na leki JB a lekité ba ki toujours collège des cofondateurs malgré fondateur alai mais bango tout ba cha ba énergie na orchestre na ba sala ba fort pourtant ba longo ba makolo ba bumbu na ba bombo secret ba ya ba bandal banda tambola ba makolo ka toujours bango tout ensemble ba cha ba fort toujours na orchestre na bango donc muto mukuni na kona na iloko ko lo bate place wana ki o Vincent na lego JB a lekité wana fofa na wenge général na ko benga ngo conflité mais on s'est présenté bon on a mis sur ba fan conflit o existe entre Kofi na Fali na conflit o toujours retrouvé entre Ferré na Wera na kolingo sala parallélisme moko o meka ko comparer yango o mona o pesa biso nani azokoka ko gérer papa to nani tobenga bango soit papa ou alors tobenga bango bato yo babimisa bato yo mibale nani azokoka ko gérer ba caprice o ezoleka tout autour ya bi o nyonso tozoyoka bon ngana wolo baboye magambo ba papa non et c'est trop dire si réellement Olandaki dikap alobelo moabi to utaka na batala na biso na ndako na biso ezaka nzambe mutu asala grâce to ya na nzela ya bato bakambi biso soki otali Fali kolongwane na quartier latin toujours alobaka mabe avete alobaka respect na vie nanga mopao o comprendre alobaka respect na vie nanga mopao ata balobi na ye ata l'autre là baleki bafingi balobi ni Fali toujours réponse na ye zakaka ya bien yango moni ke tan mususu makamne kende liboso likola lipamboli okoye pa na ndako ya mutu monso apesaki ata mai ya komela kozala ingrate mai wana ta mususu esungaki yo na besoin ezali na besoin mai o comprendre Fali vraiment côté na obeteli maboko basala ba analyse na bango balobaka basala kanini réponse na ye yaka toujours na silence jamais oyoka ye aleka loba boye na bote ya lobaka te vraiment côté wana merci yango moni keta musu makambu na ye nzamba za kopambola ye pourquoi aza maboko pembe aza mutema ya munene motema boboto ayebi ko supporter combien de fois basala il fallait analyse ya kofinga même bino bata presse bokoloba biloba loba bokoloba biloba loba mutu muso obeta lisola Fali boy ayebi même pas papa na ye ayebi même pas maman na ye aye na milieu musique soki pas même une année 2 ans 3 ans abandi ko sa makambo analyse o ya yoka na balabala o ya yoka mais okoyoka jamais Fali koloba côté na remercier ye en plus na bureau na ye azana bureau moko vraiment soki babi lelo ba pesa ba brevet bureau eza pembe na Fali bango tu ba pesa mon brevet. Bon, puis ça me brevet dire
comportement bafichaka nde batambolaka na artiste na bango na respect o bapesa artiste na bango vraiment soki bapesa brevet nga mana pesa bango brevet na obetela bango maboko côté na mafali azala na mwana te na leki côté à l'autre là omoni Vincent aza vie moko asali quand même trop na wenge mpela aza baza ba petit à Vincent mpela ta kenda jamais rotika yoki a manqué wera ou bien manqué jibé jamais à salang jamais l'autre là côté na bango wana na ko sala analyse vraiment te mais eloko to senga kaka faut respect za la pa yaya respect vraiment ya la pa yaya mo yo tango manqué muto a façonna yo wala kisa on a mis so bat yo manqué mais siko ba oya na sima ceux qui va manquer, on a pris cet exemple, on a pris Simbote pas président Ouattara. Awa lelo héritier, tant à comme Rocha Libaya, à comme Koloba, à Romoloba na parna, et puis pas leader en orchestre naï. Bino bolobanin, qui héritier ont manqué yé pour na yé ancien, mais batelema podi moko ba yembe sika moko. Mais yé siko tant on manqué mutoyo, à salaye. Bon na koya na yé na wenge bisoto mona na institut salongo. Tia uti na rumba des jeunes. Si aye wenge ba otambolana pauvre seguin bazalaka na seguin biso to mona faut quand même moins respect ezala na ba vie omoni il y a succès et succès il y a succès et succès ba succès est différent yo mona koza na succès mais au cœur toucher likambu moko boye et que même ko nuire yo succès na yo pe amuke sali nini ekiti vraiment conseil to ça faut vraiment bazala na respect envers Vincent même ba porte-parole na bango ba tinda wana faut vraiment ba pezaka malobo bango ba loba wana yebisanga ke mutu mo afandi boye moi petit mo afandi boye aya moni honorable Séraphin Bon akoma matke honorable Séraphin Bon likolo ya mwana mo amuke. Mais bango basali nini bango balobika que baza bana te ba utana wera wenge 4x4 tout terrain bagenda ko sala maison mère et puis mungongo ya fere ne esombisa wera banda mabeka yango te wana bakosi fere imba na album na to pesa wenge 4x4 fere imba na album un album te mazaki déjà partie prenante na kati ya mouvement après année akenda Côte d'Ivoire na wenge ko kende Côte d'Ivoire et lobé le côté ko ke Côte d'Ivoire et lobé le côté omoni hein Ferré to yebi na wenge 4x4 bazuye soutien na numéro 1 na wenge 4x4 et aki Weranson so tali concert ya Abidjan o babeta na Abidjan so ki Ferré matina podium monaka Ferré mpela Adolphe Wer. Tala concert wana bien. Concert ngwe kenaka de Kasnabi au groupe o bakendaka wana bazalaka ka abungu. Nalobi ya. Wana ba jibe batikalaka. Nabi tala concert wana bien. Omoni histoire tokomozo histoire et pas na biso ba congolais tokomo changer. Et loko kana osenga si réellement ba porter parole ya Hervé Ferré batikaka ko manquer Vincent respect. Faire aza petit nae arotika la petit nae. On comprend. Aza petit na arotika la petit nae. Ce qui va manquer Vincent respect, c'est-à-dire ezaye moko faire muto permettre bango baloba bana. Faire soka bendi histoire. Ayebi ki auti na 4x4 wenge. Arosa na ba décon na bongo pas Vincent. Faut quand même moins respect. Pour voir Vincent ana ba petit. Est-ce que toi tu penses que petit wane ko persister kaka po totaromona faire gola na nani le roi de la forêt na festigola après tu yebite qu'est-ce qui s'est passé mbala moko to moni faire na échanger public esengi vieux jaloux ba yembi vieux jaloux. Est-ce que tu penses que ba relation na ko se renouer lisusu? Au monite que y a problématique. N'a plus exemple mo fali ba tuko kutana ve sama bacho na pale na e. Abando pesa explication na bi oyo vient nga sama bacho Didier Masela. Et elle wa we randa zana e pas dit et pas faire. Donc arotika la ravie. Via tazana faute ba condamna ka ye jamais. On comprend. So o condamner tango so esika ya bino mbale. Mais yo tango comme ko tinda batu ba koma ko manquer vie. Au monite que déjà au comme ko beta libanda. Faut quand même moins respect ezala. Respect faut ezala.
soki tokomo bunga ekomi bien te bampaka bakotikalaka bampaka baleki bakotikalaka baleki vraiment fou tozonga na lignée ya moi respect ezala na kati soki respect ezali vraiment ne Cisco kitenge azana yebi ke non respect yali d'après sinon boss Cisco kitenge boss na yebi ke ne na leli boye na yebi ke makambo bien kozala na pesi mbote pa petit na ngai Lamine Jamal Michel Debs Omatuku Moïse Kamboudi Dede Baku bato basala nga bango wana et bongo honorable Séraphin Bongo Fiston Bochwale mwana popia mukolo Dominique Litanda abina nga général loko ngoba Fiston Bochwale la soin bon mais soin noble omoni tala ba Fiston Bochwale ba bano ba koli na ba bonne vie na bedi badiata batu musu ba beta ba histoire bedi badiata ba yebi ete edi badiata pa na mo ba kola na nzalate edi badiata lelo na conjoncture lelo papa na mina kufatika na 4 parcelles na ma campagne et ça facilité mutu musumu aoyane kana teva bandi edi badiata boy yo utamuso utino na famille moko ya nzala oluko sa l'effort mais bango batikela bango bande mona ba papi Bochwale batendi ngwizani babano bakoli na ba bonne vie babano bakoli na ba bonne vie so longa bandal tokenda kepa na bango na ba ma campagne kuna babano bakoli na nzala te bon batna mutu e comme nango lelo sangisa mutu na mutu akomoleka ngai boy babiloko wana vraiment futo tika ngo yango mutu ezongisa mboka na biso sima frère yango mutu ezongisa mboka na biso sima histoire ezara que congolais et congolaises tout fois se préparer à conséquence Toshiro Mpeti il a mis du boss Toshiro Mpeti tozana événement moko tozozelaka date même maman nana moduga ebisenga bi général Touro ata ndenge ni toluka tokeno ata na sac ya solo mais Dominique Litanda mona popia mukolo baki nga bi Touro général ko se retrouver na France alobi na nga bi fokota stade de France même Papito Mbala yebi chéri na Irlande yebi akenda wapi Papito Mbala le record de l'année l'homme de l'année l'homme muta bouleversé mama banga Papito Mbala wana tika jibalinga kaye papa mvumbi na Papito makamunyo so wenge commencer le papa Papito les records de l'année je me rappelle à l'époque na Joka il est vraiment côté on a très fort vraiment donc moi respect zala na ba yaya eloko to beta c'était respect zala ba bureau to boité botika ba makambo ba songi tala batu boko tsa ba mission na ba problème na batu et comme ka bo leader afane na palais oye bisi tala kutentel alobaki boye alobaki l'autre tala ka bato ba olanda ba musicien m supo komi ona ba petango bazo budeo to ba viango ba obudeo mi lobelani bon nga mande moninga boy na ndenge mabete na moi respect na kenda ba million na mako kendete na kenda te nga na reconnaissant et pas ndeko nga dilaso koko dilaso so amoni o mona toujours à respect o comprendre général ndene o mona na te edi badiata na ebisio frère na nga wana akata uti poto nazanga akechte nazanga jinte frère na nga na edi badiata na ebi manzambe apambola na mwasi na ina na moduga donc vraiment frère na ngana ba milliers na bangwana na kenda na nga souté na koma mutu mo na koma vraiment ko zalanet na zate pour biso to ebi 12 né la. Mais général, je veux quand même en profiter pour te lancer au fait mes éloges. Donc vous êtes un garçon que je félicite. Pourquoi je le dis? Parce que à votre époque, il était rare de voir un garçon je dirais Nassima un musicien et puis azo fingamate. Donc bo fingama de tout et de rien. Mais vous étiez présent, bo mema bo apporta main forte nabino na bandeko bazaro sala musala o lelo mukili mobimba ezo lingango parce que seule la musique nde ememi Congo était qui Congo malamu de par le monde. Et bino boza quand même batu oyo bo joie na ba dessous de carte ndenge balobaka. Et lelo bato bazo sala musala wana bazo kalisu sonité parce que bino bobenga mamikala mais lelo eza normal au mon appel mutu moko azo évoluer lelo mutu akomundi maba benga ye bureau ya musicien parce que bino bo sala ki musala wana bien et puis na tangu na bino ezala ki kindeko
Donc, je pense que Bozape Bato, il faudrait te féliciter parce que soutien Nabino moral, mental, et ça la paix ba musicien yango, bakoma Batou. Et voilà qu'à cause, il y a Batou Loko Labino, le rumba, et ça patrimoine immatériel, il y a UNESCO. Je vous remercie pour Nyonso Oyo Mema, Nakatia, culture Nabiso, Nakatia milieu musical, Nayebi, vous avez beaucoup donné et je dis merci. Merci frère. Dans ce pays vraiment nenge reconnaître biso. Moni musala oyo ya kozala pembe na artiste eza musala moko ya mabete. Biso momana to aki critiquer ba fito fingama et après na bateau ba bénéficier lelo bana ba poto malgré que biso to bénéficier to bénéficier autojui kombo ezali to boti bana na biso malgré to en Afrique to vivre mieux par rapport au temps mususu ne batu mususu baza na Congo. Eza musala moko vraiment soza pembe na artiste faut qu'on soit exemplaire. Kolukara problème na batute kolukara polémique te pona bosoto non na buzoba na yo e ya kulata artiste wana yo tango kendo sala imanga moneza artiste te mta osala ngo mais tango sala bêtise wana image wana ko zonga kombo ya artiste wana yango na lobi na ba oyo baza pemele ba musicien balanda ba exemple ya ba fiston coloqué balanda ba exemple ya ba Edi Badiata balanda ba exemple nde ba Boris Bondo bazalaki na ba bébé Ramazani ba Boris Bondo nde ba kina ba Jibe balanda par exemple ba Alfonso Tango nde ba kina ba na ba ya ciel balanda par exemple ya batubele biro komaka kabalobaki basalaki boyena boye koluka ba division koluka ba problème ya koleta artiste wana mission ebele ya minene mais na silence toujours et kasi yango nde makambo yango ba benga surtout à l'époque waki ka chemise à Ralph Lauren gondo basket mais ozo sala ba mama na ba mission yango nde banda ko benga ngo kishidiki mpangi kundel pe yango wana c'est-à-dire o sala makambo kolinga te ke oy mokile baba pouvoir mokilité soko mo prouver mokilo ke na confusion folinga makambo tout vraiment et les carana silence ba pouvoir mokilité na pesi sumbote pa amina ngamo ando soutenir na ba connaissance komoila geti on prend na pesi mbote ni pa na pesi mbote pa Bertin Katia mais au moni général mais nana loko mona oloba eza trop tard te poto eza na trop tard te eza na mwana popi ya mokolo Dominique Litanda dom tango moni dom c'est-à-dire solution zwami dom msenga bi général zala kimia na soutenir libala na yo après na otala na poto en tout cas na pesier merci maman nana Modou Edi Badiata message na ngai et comme pas ya mwana popi ya mokolo dom Dominique Litanda dom. Voilà, général, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Lilobano pour nous lelo ezanini lilobano asuka. Lilobano asuka naza ko pesa mbote vraiment na ba o basunga ngai. Na sengi merci mingi pa ya nana Moduga. Moi si na biso quoi, moi si na biso ndako, moi si ya frère na ngai Edi Badiata. Na pesi mpe mbote pa na yo. Na pesi mbote pa frère waza na régime malgré na bi ko mbote frère na waza na régime Chico na pesi mbote pa Chico. Na pesi mbote pa ya Fiston Bochwale, na pesi mbote pa ya Moïse Kamboudi, na pesi mbote pa ya Debs Omatou na Paris, na pesi mbote pa Lami Jamal Michel Kamboudi. Donc pour moi na mukena ba moyena ye na pesi mbote pa Clenday Papson Isebonga ba Papson, na pesi mbote pa na ye, na pesi mbote pa Séraphin Bongo, Papi Bochwale, Dede Baku. Na pesi mbote pa Zaché Kebi, na pesi mbote et pa ya baninga na nganyo surtout Alain Nzambe na bosana kiye pardon Alain Nzambe vraiment bomboko iselembe na pesi mbote, na pesi mbote pa ya bana ya nana Moduga tu bedina, na pesi bango mbote, na pesi mbote pa ya Dilaso, na pesi mbote opera na pesi mbote na pesi obosani Willy Okango Willy Okango na pesi mbote na yebike Willy Okango na yebike magamango eza Fiston Coloqué Zapatero na ko na linga ka mutu moko innocence ezaka ne longi na Golbi le Valois omuna ka ndenge mutu mo yebine masumu Golbi le Valois na pesi mbote mais ya Papi Bochwale na bosani yote honorable Séraphin Bongo dans mon apopia mukolo
Cisco Kitenge, en tout cas, Tozo là-bas de la part Nabiso. En tout cas, je ne vous oublie pas, Cisco Kitenge, donc c'est la bourgeoisie qui parle. Oui. Donc voilà, Cisco Kitenge, grand prêtre, Nabo Sanipete, fiston coloqué, Zapatero. Donc voilà, c'est la taille, l'élégance et les moyens qui troublent. Donc voilà. Eh, Naina Bossana, n'a pas si beauté et pas l'homme de l'année. L'homme de l'année, c'est-à-dire Moutois en actualité, mon qu'il est louké la actualité. Baroufouanda Kara, un tel a salagiboé, un tel a salagiboé, un tel a salagiboé, un tel dans l'homme de l'année. Tantôt l'homme de l'année, c'est-à-dire en actualité, à tout moment, ernion surtout, date nion surtout. Le seul unique, c'est Edith Badiata. Donc, on a un bureau, directeur à bureau, au sentir compétent, au sentir que Amatarape pour ernion surtout. C'est l'homme de l'année, Edi Badiata, na pesimbo tesikanae. En tout cas, merci ya, na fisto bochwale, na lingi binotro, merci. Na bo sanité, Tedi Ngwizani, merci, na pesimbo tumbote. Voilà, tokomi vraiment na souka entretien na biso ya lelo. Ngapi nazomo na bongo Jimmy Lafleur, Die Dongani. Donc voilà, bango pena don na linga bossa na bango te na bossani te Kelly Charleston. Président Nabiso, donc voilà, il y a un côté à Toronto Kuna. Naba na Paris, na Zomo na Bongo, mon père s'appelle Joe Moulous, donc un grand ami de longue date. Je n'oublie pas aussi Pepito Kasongo, et puis voilà. Donc c'est à travers ces mots que j'ai clos cet entretien d'aujourd'hui. Donc voilà. Nabo sanité na pesi petit nzaka melo, na pesi ombote. Itinéraire Moufanti, na Claude Mwamba, René Chateau, na Pesibino Tumbote, merci vraiment quoi. Bino boza famille. Nangana logo moko. Bientôt Stade de France. Ba ekirinyo soya bandal bola muka. Parce que ngongi koki. Mal à l'aise. Les bagarreurs de la SAP. Bola muka. Parce que tangongo et koki. Stade de France kalamingité. Donc voilà, bana sans fin. Nazol babia ke be kiri nyonso ya bandal. Le monde est à nous. Wana esuli gambo bandal te wana komi makambu ya mboka mobimba. Donc c'est-à-dire 24 communes tout, province tout, Congo Brazzaville, Bénin, Nigeria, mutu nyonso tout ala mukabiso tout aux derrière aigle. Donc tant baza ko pesa kaka date Ozana Congo Brazzaville, ozala wapi ozala date wana donc esika to ekokuta ye mutu tout la muka weza suma mbanda to un petit ozoyoka na pesi vient nga shiro chamala mode donc ça lisusu likambo bandal te et comme likambo ya mutu nyonso tout donc o balobaka donc mutu tout fois s'intégrer na likambo yo tango yo lobi bandal ba yebi que sur ces bandal mais comme isko likambo mutu nyonso. Vous avez raison à 100%. Merci. Donc voilà, en tout cas c'est à travers ces mots qu'on clôt cette émission d'aujourd'hui. Ciao, on se retrouve très prochainement. Bye.